grand frère na yo Shora Mbemba tant wazo sala succès makasi na kini akenda koluka artiste et musicien moko ya mboka na biso artiste wana akabela e bilamba akabela e na chapeau moko retour ya Shora Mbemba abela ki makasi Oui, grand Shora Mbemba grand frère nanga oyo na pesaka tout yanga ba mérite nanga tout pour yemta sala ki naza boy. Yemta desila ki naza la musicien, yemta l'accent ko beta basse, yemta l'accent installation makambo tout donc nazong saka tout pa na ye. Oyo le kakana c'est leki. Na on préféré souté tout donc sans pour na répondre quand émission mo ba façon na répondre ki nazoki ba reproche sabat. Et pourquoi Oyaki Obet encore qui bouille sans pimpa et pourtant l'intervention rapide à Solar a bien tapé ça au pelorote. Ni sala ki Obet qui bouille sans pimpa. Ezara bolingwa musala na yo to linga ki ka osungaya tant que petit frère. Bon, en tout cas monde wana otunto kota. Oui. Na préférence au solo na ote pour ingratitude ezakuna. Donc na comment na classe yango pena na rang ya ba mauvais souvenirs passage nanga ya rozana bango mais ça ba mauvais souvenirs à vie nanga fallait pas soki ya ko bandela avec sanzambe changer nganzela côté on a commaté tu regrettes de l'avoir fait na regrette ma casse Blaise Boula afuta déjà $1000 na watikala na on a pondération 8 afuta ko bon afuta teneni afuta yo ba masolo ndeni mais somba album batu bazana album bat somba ba omona le fombo arrangeur le fombo directeur artistique arrangeur oui ba ela kayo cassette au arrangé non wana eza ba liboma so ka ba masolo bongo wana eza liboma zaza liboma zo lo ba makamande wana mutu juste akokosa bongo te o azobela te akokosa bongo te eza ba bêtise. Et puis disent qu'on appelle ça comme mot défi. Ah, défi on a yo. Donc ce que simbi yo. Ce que simbi te yo. Voilà phrase Pepe Kalalo bana. Kobi ma bima na porte ya bureau ndiaye. C'est lelo hein. Tala comment on mdazo lo babo na TV za méchanceté moko comprendre te. Ah donc au traité d'una momba fou des méchants. Oui, ce qui aime dans le bagon c'est un méchant. C'est que tant ça la cocktail, tant comme vers la fin, madame Sylvie, prise. Le gros bagage album est na mutunanga. Nga na remarqué fire, le fire za, nga bi fire za animation. Abina nga animation, ne bo camion za mabena bien en tout cas à l'époque, ba yepe na ba animateur mususu na studio à part June. Bango tu bana ndako ba yepe makambo na te. Bango ba ya d'ailleurs avant ya kunanga mfuna benga out. Comme dans le bagage lobby, on a besoin tel. Si on a lobby pour qu'on transporter, on y a tel. C'est à vérifier. Kende Lucas Jipekis, as ingénieur et à studio Ndiaye. Tout ça l'album wana naïe. Pour Pepe Kalae atali passeport naïe. Pepe Kalae baki a ipsi zala na sima mukona. Nazaki na sima naïe. Tant Pepe Kalae y a tali passeport. Daza na somo Pepe Kalae c'est dit. Ils ont pu caler à blaguer. Non, mais lui, il avait dit que Eza IoT. Atali passé par Atali a moni que Eza IoT. Mais une fois Pepe Kala Simbi passé par lobby Pesa. Eza qui te kamoni présence na yatiki mbamo leki. Abi Pesa passeport. Il a juste regardé le passeport, fixé ses yeux sur le passeport, à remettre Moutouana Nathalie a moni que combien longina. Voyage Joana, Pepe Kale, Madilou na papi texte basala accident mortel. Koutou rétroviseur et longwaka liboso et traversé papi texte na Madilou. Yo vandi awa oyoge na point kuna mutu oyo yebi azo ede bato alinga na vani naka wana ideni na wana bolibo pesa na vani pena botswana apesa ba visa siko na vani naka frime botswana zanzamba yebake ngana beza visa on a il fallait au kababa visa yango yo po beti mbela aza na facilité ya opesa mutu visa fali ndenge za wana aza Joseph po na minute osoka ozwi visa
Nanzela Fali, il va un vrai visa. Visa on est à Kitoko Makasi. Ok, puis n'a qu'il lundi qu'on a mardi. On a renforcé ba mams. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Merci d'être fidèles sur Congo Monkili Télévision. Je suis Jenny Massanka, queen de la presse, votre présentatrice qui vous ramène toujours les célébrités musicales. Aujourd'hui, on va parler de Pépé Kalé et son empire Bakuba. Pourquoi pas d'autres actualités musicales? Je suis avec Lofobo Baz, l'écran maestro. Je vais développer comme ça avec lui. Restez branchés, mes très chers téléspectateurs, parce que vous aurez l'histoire originale aujourd'hui des Pépé Kalé et pourquoi pas des autres musiciens. Voilà. Vous êtes prêts? Comme d'hab. Ok. Boye Ibolamu na plateau ya Jenny Massanka, queen de la presse, l'écran Lofobo Baz. Plaisir ezanga, ko kutana susu na bato balinganga à travers émission na yo bayoka ngongo nanga bayoka makanisi nanga. Donc plaisir ezanga. Ok, c'est bien, le plaisir est pour tout le monde, pour moi aussi. J'espère aussi pour les gens qui nous suivent partout dans le monde entier. Bonne santé. Santé kitoko. Nde pena nzamba linga mutazala. Lenga kelaka biso, donc bâtiment du cœur bien. Glycémie ça va. Température kitoko. Okay. Et tension peu normale. Vraiment. Donc pena nde nzamba tinda biso tozala nde naza. Ah ok, c'est déjà bien. L'écran Lofobo nga maestro namona ngo sobriquet moko mérité pour na yo. Merci. Parce que aux appels muto appelle ça ebele, asala ebele na musique congolaise, voilà. Merci en tout cas. Voilà. Ok, lelo to sola masolo ebele na yo. On va parler de l'empire Bakuba, des Pépé Kalé. Tozo apenza na masolo et empire ming. Toko solo là, makambu na yo zo sala et tout actuellement. Mais avant toko malelo, tobo sana lobby te pour passer. Ya onde mama, ya futur. Voilà. Toko solo là les passé et puis toko tape actualité mususu musicale. Po tozawana kaka. Yo po zawana. Ozawana la kata makambu donc il faut tout solo là, on kaka. Voilà. Tolinga to yeba les grands Lofobo. Tant on intégraka empire Bakuba. Okutara ba musicien. Ngana kuta d'abord il on a précisé empire Bakuba de Pépé Kalé. Empire Bakuba ezaki batu misato. Pépé Kalé parmi Bakolo Empire Bakuba. Donc, président Pépé Kalé, président Tex, na président Dima. Dans le Empire Bakuba de Trio Kadima. Donc, Trio Kadima est Kabasele, Dilu Dilumona, na Matolu. Donc, Matolu on a président Papitex, Dilu président Dilu, Kabasele, Pépé Kalé. Il y a un Trio Kadima. Ngata na kotaki na bango misatu, Bakolo orchestre. Et na basse na kutaki VMP chéri
na ville yo mazaki convalescent tanga na kuta ki azaki te pa ute ko bima hôpital fallait azala na ndaku na accompagnement na kuta ki deux vie Elvis Kunku na vie Malik Dio et na solo na kuta ki vie Doris na vie nanga Boeing 737 KVK kwenda Vutuka et na clavier na kuta Modekilo Modeste na batterie na kuta ki Sami Marakas na Guilhem Adjou na mbonda na kuti ya Londa na Shora Mbonda et na animation na kuta Juna Mumbafu na 12 balles et na vimo na bana mona beta pe Marakas air moko me na kanga pe na communauté pa tanga na yaki aumela gite azaki souté na côté attraction na kuta Emoro Joli Bébé na Dominique Mabwa et ba danseuse badalaki Filima Imona Clémentine Salami onga na kuta ki moko kombezo ki mangai wana kuta koma bina mère na biso kombe kimi en tout cas batu na kuta ki bangwana et na takshan na kuta ki Jojo Ikomo de ville Jojo Ikomo vient na ngai ya Bovik Mukoko ya Blaise Matadidi Papa Jos voilà batunga na kuta na Empire bangwana et les vieux Londo vieux Londo botam suko mamboka na ebiete ok ah d'accord pas de problème et tant au yaki Empire Bakuba ozwa ki pe ba parrainage bon nga ba memanga ko mema na Veboing 737 yebina mtaya ko zwanga wana bumbu ameminga na Empire Bakuba ok mais tant okoma ki Empire Bakuba ka yenda bande ko soutenir yo to kutaki ba grand mususu o ba bando soutenir yo l'orchestre bon dans un premier temps yende mtazaki soutien nga total yimtazwa ozwanga na voiture na ye atika nga pe na voiture na ye ya ozwanga bina na ndaku et puis ozongisa nga donc azaki bena azaki tout siko na kutaki ya Blaise Matadidi wana grand frère ya quartier chanteur kuna donc voilà baomi balé bazaki nanu ban cadreur numéro 1 tant na koti et rapidement na epataki ba présent ba komi ko soutenir président Dilou président Tex na président Kale mais yo oya na orchestre batu okuti bela batu nyonso wana esalaki nini po yo koma le privilégié na kati ya Empire Bakuba osalaka ngonde nini musala premièrement tant na koti jour na beti et ça là nous et paka na concert tout le monde a eu sangala mwanda mbabato bazaki wana ba eu sanga ba mbongo oyo ezaki makambo esala makate na Empire balesa bato mbongo mais o wana ezaki moi extra ok et à part wana batsalaki mpoani pour basepelaki bamonaki eloko mo ezalaka te na orchestre na bango ye à part wana musala pene yaki donc tant na kotaki bayebaki kaka mwana moko akoti mais à part après tosalaki ba 6 mois te Empire faut voyager et qu'il y a des voyages en Afrique mais ça a 6 mois et bah président va raisonner va dire petit yo na ba talent na yeso do tikié to perdre ba memanga ils a rapena rare ils a trop rare muta koti ba 6 mois benate que ba memayo nge salama ba memanga yi ba to comme un voyage ba ke découvrir que moi na ngwa ingénieur de son moi na ngwa installateur donc bah découvrir que toujours pena trésor ok donc c'est normal na commander na komagiwa voyage wana liboso okendaka na Empire Bakuba bo voyage à partir ya Brazzaville oui et yo ozaka na passeport bien sûr au sala passeport rapidement
parce que tant voyager, il fallait ça la passeport rapidement pour voyager. Mais arrivé là-bas à Brazzaville, l'oba qui était utilisé passeport na yote, ça qui au passeport à Mutumsusu pour moment ça qui pose à l'accès à voyager. Et tant beaucoup mi koleka pour beaucoup ta telemi saka on anzela contrôle bazui passeport non muto contrôler qui passeport na yo atali na passeport il a constaté que ezaki yote na kati ya passeport et abandi o compliqué yo pepe kala zonga ki sima poyeba mais peto azaki na sima na ndeni ya kotité tant azongi amoni ke ba compliqué yo problème nini au passeport na été bopé sa passeport ba pesi passeport pepe kala talaka passeport wana na misubwe tant azongi si muto na tali amoni ke ezaki yo yebisanga mystique nini salama wana ezaki mystique te lelo biso tokoma constatango mutu tangu ozana kombo tangu ozana valeur na miso mutu oko dominer mutu wana facilement tokoma omona ngo donc mutu wana amona esko ke pepe kala ko solisa yi déjà comment il est pour pepe kala e atali passeport na e pepe kala e ba ki ipsi zala na sima mukona na zaki na sima na e tant pepe kala e ya tali passeport daza na somo pepe kala c'est ils ont pepe kala a blagué non mais lui il avait dit que eza yote atali passeport atali amoni que eza yote mais une fois pepe kala simbi passeport lobi pesa ezaki te kamoni présence na ya tiki mbamo leki abi pesa passeport il a juste regardé le passeport fixé ses yeux sur le passeport à remettre Moutouana Talia Monique et comme elongi na yo non et comment elongi na ngate mais Moutouana comment qui est mis donc comment qui bouleversé quoi pepe kala zongeli nga ipsi papa na nga lelo salama nga ba ko kango lelo benga na yo bimi Moutouana omona lufumbu ndeko na yo batiki yo donc exactement ozana aura moko boye ozana so komika na moi sommet mo na niveau ya kistar makambo ebele ko fongomela ba lelo to koma osala ngo nga azana mutu oyo akotaki be prison abima pona kotaki makambo na kei na plaider mutu tanga azomona na mutaki na dossier ngo alandi na bité azali effectivement azaki innocent abima pona kotaki makambo. Déjà sur comme il a bas niveau à peu près que bah comment il a on sera y pas non maman ils a blagué au sali les comme ça canalité au sali ok na batanyo so au sali na pepe kale yonde okuki ko yebisa biso eloko wana otoyoka est-ce que pepe kale avait des coachs privés au bon là qui sait ko yemba derrière la caméra bien sûr. Bon, Mana Kouti Nampire, Pepe Kale, c'est un grand star, grand chanteur. Bah, histoire na kala, na yebi penate. Bah, place à yekolaka, na yebi penate. Mais, ne na vanda na ye, wana ba tuba yekolaka te. Wana ba benga wango ba, tu benga wango ba kisimbi. Ba artiste né, ba yekolaka trote. Ata yaki pana yo. Alors ça n'est qu'à 2 jours à yebi makam. OK. Donc ba pepe kale baza bato yo ne ba biso tozali. Moi na nga lo beta basse. Na zui tenter na vendre sage simba bete. Donc eyaka yango moko. Et puis ozo ka mwanenge chelé zo mata. O vanda yo mozo ezo lekelo na batu tu ba vanda ba okamwa. Donc on est dans makamwa don. Ata yaki pa na yo 2 jours yomo po okamo en tant que professeur pour au moins ko sali grand chose te mais mutazo matakaka en tout cas niveau pepe kala ki na wana za bato batinda makapo ya kobeta musique yemba OK ya ki blague te ngana olo ba en tant que maestro pour na ki maestro na ye yaza kuna na table azana micro ngana na table nazo commander OK to sala ngona batebele to yebi ba niveau moko na moko ba musubine za que so lembi mais ozaka na besoin bonga. Mais bah monsieur il doit pepe kale donc yo comment souffrir ozo bater na opona nini souffrir peu boka so ka yebisio zwanga o faut pexer suka pour tout a yembi za danser sikoyo comme luka oyo kozwa mais bah monsieur bena mutu pasi banda ke eloko bien zo bimate mais yo siko ndo como sala ke bomba ebima OK
Le Fombo base oeda orchestre belé na arrangement. Là tu es bien et est-ce que l'orchestre wana tango oeda bango na ba studio na ba concert pe ba benga kayo o assister bango? Bon, nga penza na na mona eloko wana te que na zo invitation ya moto mo na edaki na noté. Sauf na zo invitation moko wana ngana bossa na invitation ya Werason tanga betaki concert na ya 3 jours na Pullman na Grand Hôtel. Wana nda invité nga yimo. En tout cas, invitation moko na mona na vie na nga yangwana. Ka yangwana. Mais oeda quand même ba artiste belé. Bon wana pe na benga ngo invitation te deka ko aider. OK. Ezalaki ke Héritier Longwe. Héritier Longwe, sango panzani Héritier Longwe. Siko ye lo kwa za stratégie. Alinga ka sala concert moko ya impact makasi. Et yango benga na cadre on ezaka ke yaka pe ko aider. Oui, na bandi na ba répétition. Na zaka na répétition nyoso wana kudia ke akepoto akeluka bilamba olata. Yenga na zaki wana na kakol. Olandela ba musicien ti na jour à 3 concerts wana ngam na bandara nzembo liboso. Po ya mata ngam na matina podium na beti a dupe force. Et puis ba isene uto mona bi me vie. Nzembo yo mto beta ka na disque ngam te yo beta na. Mais ndeto ebeli ba musicien na ba orchestre ndenge zalara so mupaya ye na ndaku e amo pe ba na ndaku ba mona peke mto libanda e koboto la privilège na bango tango kendara na ba orchestre wana net ba maison mère ba instrumentiste ba déranger kaote peut-être na ba comportement ba manière na bango. Bon yanga da différent ngana ya raté comme musicien na ya comme maestro c'est différent. OK. D'autant na zo ya wana maestro mtaye il y a des musiciens. Donc, il y a des musiciens qui ont été aidés. Ok. Oza kune luka osala te yo kuto osepela po tona yedaka bango wana eza ba leçon na tikaka. Donc ekomi yo komo yekola ngo. Et bazaka naza très content pour bango tout. Ba komelaka nga ba na auto leka na ka semeno j'ai tout basse na pese mbote. Nakina ba problème on a kina besoin mbongo mais faut mona nga bunda na place na nga pona zo mbongo. Ba place a okenda yebso bena c'est grâce na yebso beta basse. J'ai tout basse un grand merci nzamba pambola. C'est bien la reconnaissance soit n'est vraiment bien. Mais olobara souvent que obetela ouera intervention rapide. Après ça ka le côté. Et pourquoi Oyaki Obet encore qui bouille sans pimpa et pourtant l'intervention rapide à Solar a bien tapé ça au pélote. Ni ne sala qui Obet qui bouille sans pimpa. Ils ont bolingwa musala na yo to linga ki ka osunga tant que petit frère. Bon, en tout cas monde wana otunto kota. Oui. Na préfération au solo na ngote pour ingratitude ezakuna. Na donc ngana comment zongo ba mauvais souvenir surtout koti boy. Et ça sonne à bano beta masolo na bano yoka passe. Mais c'est la réalité. Si na loba iloba ki yango déjà batu ba yebi ngatu ekomi nga loka mauvais souvenir. Oyebi elo soki za mauvais souvenir c'est mieux au balayer yango pour continuer vie bien. Donc na comment na classe yango pena na rang ya ba mauvais souvenir passage na nga ya rozana bango. Donc na préfération ko beta ngote. Même aux invitations à l'objet pour la reconnaissance. Pour la monnaie, mais j'ai compris que son à l'objet, vous allez avoir une reconnaissance pour la moins douleur. On n'a jamais de reconnaissance dans la vie. Il y a une comme invitation. Mais ça va mauvais souvenir à la vie. Il ne fallait pas. Ce qui est à Kobandela. Changer la côté on a combattu. Tu regrettes de l'avoir fait. Na regrette ma casse. Ma casse. Impact tu en as au album moi n'est pas ça parce que le Fombondé a arrangé un autre. Tu te sens pas fier? Fier oui, mais ingratitude envers nga, na irreconnaissance envers nga, il y a un des blessés nga. C'est par rapport au pognon? Non, même pas pognon, même pas. Alors, pognon, et ça,
omoni nga na sali musala mais elone ozanga oyebisa ke godem da sali nga musala. OK. Ikoyidenga yebisa bango. Tala musala bo sepela nango mda sali nga gode. Ça coûte quoi? Juste ça. Mais eza parmi ba makambo. Na yebisa ka wana initina ke ne musika. Na yede yo. Elone ezango yebisa batu ke ya yedenga. Et surtout comme que so pe na lobi ke na yeda ki yo siliki. C'est grave ça. Ah. Tandis qu'il y a Moussa, il y a marketing. Et puis, il y a marketing et puis il y a droit. Pour le Congo, tu dois voir que tu vas vendre à Libanda. Mon Libanda, na ba musique, muso ba bengio, ba chelio porté, ba chelio nanengo ko beta. OK. Biso ya kata ba benga, biso ngande na ko créer. Donc, ba bilo ko neza ba droit nanga. Mais ba zo pixo même yebisa ba tuke yom to beta. Mais c'est très grave ça. Là c'est grave. Non. Ok, bienvenue Mangani, l'Autrichien de valeur. Jenny Queen Massanka, te salue. Les grands Godé Lofombo. L'album Cocktail, on va rater pourquoi? Dans un chanteur, on participe à Kate. Non, l'album Cocktail. Oui. Ngam na sala album wana. Ngam wana nous coopérant. Ngam na sala copie à producteur na Pepe Kale. Dieu me voit. Et puis ngai mettre à jouer. Mais son album batu bazan album bat somba ba omona. Bon mona le fombo arrangeur, le fombo directeur artistique. Arrangeur oui, ba ela kayo cassette ou arrangé. Non, wana za ba liboma, so ka ba masola bongo wana za liboma. Zaza liboma zolo ba makamande ngwana mutu juste akokosa bongo te o azobela te akokosa bongo te eza ba bêtise parce que na début il y a émission tantôt bandi na tunyo ke yo tango yaki na orchestre oyaki okutana parmi batu otangi pe Juna Mombafu mais Juna Mombafu mutalobi ke album Cocktail ba ela kayo cassette ou arrangé yim talobi bongo su oh non. Non. On a été. Alors bien en émission à Blaise Wanga. Non. Oui, un mois passé si je ne me trompe pas. Il y a Koloba Bongote. Sur le lobby Bongo, vraiment, a commis un problème mental. C'est vrai. Sur le lobby Bongo a commis un problème mental. Pour l'album, même si choix Banzembo, au moins choix Banzembo, Dieu me voit. Tout ça, on a Pepe Kale. Na kuto bandi na ninite. Bongo ngai mutu na zwi kopango na studio. Po to kota studio. Bongo siko na yeba ngo tende. Po ngam na sola na ndiai. Ba jipe kiss ba yebi de na beta li solon. To fa ina boss ndiai. E ndiai azo critiquer ba leader à Congo. Bino ba leader a mawatro bokena ko signer à l'époque ba leader na biso ba signer na JPS ba 10 ans. Ba leader à Congo. Et ndiai amona gango bêtise. Tant producteur à mon aîné, à tel niveau, bah leader, on a dit, et ça la matin, c'est sauf Pepe Kale. Pepe Kale, bah bêtise, à bon, ça la ngote. Dia lobi, oh, allez, le gars Pepe Kale, bah n'est qu'au pressenga. Tout ça la disque wana, na poto, to keneka nanga. Mais j'ai refusé, ngana observé. Bah disque tout ça na poto, ils en ont ma bête. Mais ngana zala qui co-assistant bah, na ba décision. Mais awana kin ngam na vanda na tablette o sala o divisé par deux ngande munazana ba ingénieur. O to sala mama mapasa o ba mami ngande munaza. O to geno programmer ngande munazala na ba programmer. Mais kuna na koma iloko na second lieu. Ngana o préféré to sala album wana awana kin. Et comment une discussion entre ngana Pepe Kale. Tant na occasion ndiai ngam na sala cop. Ndiai lobi nanga est-ce que Pepe Kale ko ndimana produit ngana bi oui toujours préparé de disque moko. Na joie ticket pandiai Dieu me voit son akosi na kufa Ndiaye pesi nga transport na yé pas Pepe Kale na observer na joue le producteur pour na disque zo nga to sala ah bon nani nga pesi Ndiaye na bi d'ailleurs toke ce qu'on va dans na bureau zo zela et to yeti pandiai to koti biso lo éducation fanda donc à l'époque na memi Pepe Kale ba solo na Ndiaye
l'éducation na tika libanda et pepe kala bima talinga lobi ah lo fumbo mais mingambo ngana tuye ngambo nini abina sa disque na nga et puis disque on appelle ça comme défi ah défi on a yo do soke simbi yo soke simbi te yo voilà phrase pepe kala lo bana ko bima na porte ya bureau ndiaye et puis banda jour wana ti pepe kala zong sa molimo na koma olia ba mbongo mo o kana ité pour album wana donc niveau makambo kendaki na mbongo ba pesi o asepeli eza loko mto bayeli copte ouais et ayibisinga siko foko pona banzembo nini tokocha comprendre ngam na zo pona ndeti nzembo pinos na zo lo bango bien nzembo pinos bana bumbu bayebi kutu musique wana nyonso mona na bentro eza banzembo na nga na super choc et na créa musique wana pepe kala che ba mélodie na ye mutualité Saint-Paul eza Gigi nzembo ne beta mutualité Saint-Paul eza Gigi oyo album gardez votre souffle neto comme ça on a ba concert to ponyango comme nzembo ale pepe kala bakisango nenga bakisa adaki ka makanisi belé comme nzembo bayani to sali yango sur place ngai mona dakana tala mama wana eza oyo kaka méchant yani lisusu eza na impact eza méchant tala komona mutazo lo babona TV eza méchanceté moko ko comprendre ah donc au traité duna momba fu des méchants oui soki yemda lo bagon c'est un méchant c'est vraiment un méchant oyebi nga na makambo ebele na koma obosana mais kozongisa nga makambo boye ça fait mal yete mutako loba loba mutu musu na kondima ba jaloux po mutako loba mutu aza jaloux mutu akozala aigri ingrat mutako loba makambo ndenge wana yete tozalaki na ye ensemble et puis ye azalaki parmi baenfant chéri pepe kale nde nazalaka na pepe kale nde ya bana kozala na pepe kale azoyeba nde tokendaka diske wana so mutu ayemba kuna beta kuna asala eloko kuna ngam na linga ekomo ya obeta masolo lukuta na TV oyondo banda ekopona nga mutu na konza diske wana somba CD bandeko somba CD tala na CD pepe kala bana obomba mata komaka seul mutu botala tape na album gardez votre souffle botala pepe kala koma ba diske mso empire mona arrangement ba mi empire bakuba yo so mona ba arranger empire bakuba et ça va mais seul pepe kale au monde a commis arrangement godé le fond OK tanga na CD à cocktail on a nyonso eza mauvaise foi méchanceté moko aiguë et puis ingratitude on a no monaté et puis faut ala aigri pour comment na ba niveau wana c'est pas normal au moni cocktail muta ko sabinoté bato mosusu bayemba kuna babeta kuna mutu empire bakuba yebi ete ngam na volonté na nga yepa yembi et puis nakelakisa pepe kale biwi na ndemi na tuni même pepe kale te po yemba toza na ba place oyo ka mwana ya mwasi ani oyoki ndenge bagomeli yo mutu ayemba wana mali biso wana suka na dio maliza wana bayebi na mpire bakuba te aza garçon asionaka na studio ndiaye na juillet salanga dio asali dio et pepe kala yo kongo grave c'est bon hein suka na chanter parce que loko wana donc au moins bato basaka ba interview wana ce sont des méchants et puis ce sont des mensonges. Donc on Mobutu a un mensonge cousu avec des fils rouges pour les gens. Au moins on tourne la map na singa rouge bato ba ko monango et ça m'a bé c'est des mensonges. OK le combo base to avancer bazaki mingi na diffamation ça va mais so comme na mensonge penda bon ils en ont pas bandeko mais ya boye non OK album Pondération 8 il y a Blaise Boula au participa qui kaka na arrangement to yo mutu
obeta ngo vraiment bandeli tisuka te arrangement eza bango moko nga na participer kuna na programmation nga na programme album bon programmation album na Congo eza déjà na arrangement pourtant ba yeli onzembu yo bano programmer makambo ya mabe bano boya yango oyo bansuto à niveau moko te d'autant que logo yaka yozo mona dana niveau nanga na mona ke logo yango te fona modifier yango eza déjà arrangement na pondération 8 na ngam na programme album du début à la fin et puis na beta pe babas beta na ba générique banze musu za na beta babas un point. OK, un clin d'œil spécial à toi Aigle Royal Kolozala. Voilà les lots sur la bongo na maestro Godé Lofombo maestro bino boloba toujours OK. Les trios, il y a Pepe Calé, Dilou, na Papitex, bazala toujours ini, parce qu'à la cause d'un problème et consort. Mais Pepe Calé abandaka kokende kobeta libanda beaucoup plus abandaka kobeta banzembo ya Dilou. Et le vieux Dilou asili kaka parce que Pepe Calé zaka beaucoup plus sollicité que bango. Mais yo tango kende libanda ozokende kobeta banzembo na ngai esalaka ye bien te et Pepe Calé ntango aprenaki eloko wana aye koyebisa yo mais pourquoi ayaki obetela yango yo tandis que bino bolobaka ke bango ezalaki koyeba likambo na bango te bazalaki kaka ini pourquoi ayaki obeta masolo wana mpana yo wana ekomi makambo na bengaka cuisine interne wana ata bochenga tonga ata bokainga menote na koloba yango nanu mpe na loba yango te donc ngai oyo tout ezalaka cuisine interne mpo wana ndako na biso donc jamais na oya kobimisa makambo ya cuisine interne loba soki moko na bango asala erreur touche nga wana na oloba mais na minute oyo toza en famille makambo na biso ya pire ya kati ya ndako jamais na koya nango na TV awa. Mais secret ce qui est bimi nde bimi de na munoko na ngeza sous secret te ngalinga na baka na circonstance mais nga soki na lobby na affirmer et comme siko pena certifié donc nga makamanda na biso na ko certifier on a public te to suki wana comme cuisine interne to solanga na président Dilou bien na président Tex ou bien na Juna ou bien na ba vieux Jojo Ikomo ba ya Blaise Matadidi na vie na kwenda vutuka KVK leader obo fongola ba meloman non na boy ko fongola meloman te mais na boy ko bimisa salita ndako na biso libanda. Ah OK, c'est bien alors. Et dans l'album Gardez votre souffle, pourquoi vient dire le Tchanzembote? Il y a un album à Pepe Calé. Il y a un album il y a Pepe Calé. Mais, azalaki n'est pas libre ya ko ça batum suba Tchanzemonakati. Mais l'album nae. Donc il y a un album il y a Dilouté, il y a un album il y a VTXT, il y a un album il y a Pepe Calé. Gardez votre souffle. Pepe Calé n'enga sinagi nandiaye. Nemo pas sinagana monsieur Harrison et sokotali na ba divisé par des aki pas album à Pepe Calé mais a chaki pe nzembo bato hein abiyo pe chanzemo bon président du loagi déjà leader album na e au mona nzembo Pepe Calé kotate ya Papitex kotate album pe ya Papitex leti mami au mona nzembo di le kotate nzembo Pepe Calé kotate mais il y a quelques missions che do baba na osala bon muntu na mutazo sala album na e maza libre choix ya obenga mission moko cha nzembo na album nanga. Ah OK. Bon, toi avancer mouké na Delta Force maestro. Na force. Ouais. Yo lingi Delta Force te. Toi ça mouké na début ya Delta Force. Delta Force ezara idée na yo. Yo muto sala kango ba musicien ya yo, idée ya yo. Yo moko okei oluki Juna Mombafu. Bosa leloko.
Et nini ce que ça la qui bobé banali sous bo panzana. On a tout comme un interne. Ouais, non, interne. Non, ils ont fait interne. Ils interne parce que oui, bien sûr. Oui, Delta, ils ont création nanga, idée nanga personnelle et bandaki à partir de cocktail. Mon temps où on a joué cop à cocktail et puis na réussir mission nanga. Tout le monde est présent Pépé Calé na balcon na yi. Toujours yoka siko mix. Pour nous mixer na yi siko nanda kuneto yoka. Ah le binanga oiza elo musus. Alors clipo na osala ngo na ba danseuse musus. OK. Ngato banota na Pépé Calé chaque fois bazo pese ba reproche na bato. Tozaranga na zo yoka. Moi to telema ya ibena so do telemi umuna Pépé Calé de no kese. Ba danseuse baza mikolo mingi rajeunir tala neti ba nouvelle écrite kuna ba danser tala ba quartier latin mais yo ni bazo yebisa Pépé Calé ngala zo yoka bokende côté mususu animation za malamu te bo rajeunir nazo yoka et ngana pesa Pépé Calé réponse ya ba makambo ba yebisa kaye na Delta Force d'autant jour kaya loba na ngake clipo fona ça on a ba danseuse mususu ngalo kona ingénieur de son andiaï na mona ga orchestre moko ba travailler na andiaï ngalo ingénieur il y a président Jacques Kokodi il y a kitambo na PC Mbote venanga place azali nga jour ngo na mona mutu monta bazo sala obina danser comme ne José Likalako mais azaki na ina se siko mutaye patanga kuna animateur na bango comme on a John Scott oyo nga na pesa kombo ya Ortega John Scott a épaté en animation siko tanto osala cocktail tanto comme vers la fin nga na CV prise lokolo bagi album yana mutuna nga na remarqué fire bi fire za nga bi fire za na animation abina nga na animation ne boka mione za mabena bien en tout cas à l'époque baye pe na ba animateur mususu na studio à part June baye babwaki me bien te nga nazolo bango na miso nzambe June azaki lipasa na nga na mpire donc to bane ko sola ki to ko mona no monate et na protéger ki ba animation na yi et na yebi pe ndenge na bongisa kango soki za na faille na ingénieur de son na protéger ki yango na garder yango mais fallait ce que bateau tout baboka ki appareil na longolango et là on a sagi yango na ke luka mona na John Scott oyo mutumo ta yebi empire bakuba tout le monde est positionné tirer mwana mama o abwaka wana ngam na yana e muta yebi ete na empire na ye na ye kaka po Pépé Kala loba na nga disque soki simbi yo soki e foire yo John Scott aye abongisi bani pour sirone komaki soki concert empire pour to komaki obligé na erwana ba position de tir ezo réunir na kin ba mbujima ikananga Bill Clinton e fandi na masolo do soko boki yango te bien te so po boki yango mabe bazo seka biso na empire ba koma seka biso na concert bazo boka ba mbujima ikananga mabe bazo sa ni et na yaki na petwana ni atiango correctement je me souviens na concert empire o ba ba na zaka souté tanto ça cocktail toujours beta na etchere na bossa na ate toujours beta wana to wana studio toujours beta concert louer ba animateur wana juna momba fupa za wana te wana ba ba yebite makamu wana sala ngana sala ka po Pépé Kala silikate eza défi entre ngana e disque fo simba bango tu bana ndako ba yebi makambo wana te bango ba ya d'ailleurs avant ya kuna ngam funa benga comme na lobaki lobby na na besoin tel so na lobby oteko ya te pour ozo transporter o liate makam na zo loba oyo c'est à vérifier kende Luka Jipekis as ingénieur ya studio ndiaye to sala album wana na yi Luka Jipekis obetelo masolo pour lelo mwasi na kufi mais mwasi ndo sala bilo rolia au sala bilo rolia par rapport à lycée nanga ngam na loba présent lobby na besoin deux personnes
deux personnes ils ont tel na tel et Pepe Kala pesi or na moi sinae sala biloko ya deux personnes ba osala ba maki ba mapa ba chena kati ba mbika ba nini on a deux personnes na transport et yo soko yena ndenge na yo okolia te ozo transporter voilà na yena John Scott et puis jour on est tiré to bimi libanda ba bazo seka pour empire ezobeta na kati bazo boka ba mbujima ikana ma be c'est ridicule voir même des sous à comme ça animation empire alubonga bongi iye papa tala lubonga bongi des sous à ça pour comme animation chantée biso dangi na problème animation chantée y a ba cri c'est bon mais animation chantée nani Kaluji anyoko la ba animateur n'époque wana yemda yeko nyoko la ba il y a une animation il y a ba mélodie comment ils sont mutoyo azama kasité na note ba comme au chabou voilà ngasi ko to bimi libanda Dieu me voit type moko mona mbura matadi avant da mina ba milia ba messien to vandi do comme ridicule to telemi ngai vieux Doris soko do lande émission na banya ko se rappeler na journée wana na présent dilu na libanda e mbura matadi ya lobi ah mais ngana ko longola bino sonio ngana ko lela bino petit mo aboka bien ba motana yugi ka wana na bengi mbura matadi yela ngai na ndako na tongo na mbura matadi ye na ye pana ngana ndako e mwana wana kombo na ye Papi Rebelle asala test pananga e mama lupango na biso pana bana ofutela pe asona mama wana tika biso mère doublée abi papa lo fombo mwana aza makasi yemda lo babongo e ngamo pe na yoki ga fort na jwa mwana wana na kini na studio ndiai muta yebite na mpire na kini na studio ndiai ayeke obwaka lelo ralenti na Pinos yo moni lo fombo na base likembe bakoko ale mwana wana bwaka muta yebite na mpire dala makambo na mpire mutu ba sala ngona vina zate yo na mutu ba yebite ayepe na studio ayembi siko nini esalaki ke yo na juna momba fuboka na do kende na lingi makambo za clair onyo so eza ba débit ya delta bat faut ba comprendre so to beta ngondam ndambo bat ba na comprendre raté so mta ya kosi ba wono yoka ye jour mususu Pepe Kala talinga abi ah to benga pe juna kota likambo mone banda e ngato keina Pepe Kala to tiki gisamba babenga juna so juna ye gisamba ya na ye na rep e ba ye na rep ya Delta Force akutanga wana na ba petit na nga na ba tu ba Serge Gino legi lelo aza de ya pa fali botuna ba ba question ngam na zo présenter au commune Streli Mikobi au commune Prince Bella au kombo na ye José Likalako oyo John Scott ayebi bango te bato wana baza vivant non bosa be mission bolo baka bato wana baza vivant ngana présenter et puis to jouer to bano l'accès chorégraphie awa to kena ngoboye awa boga boye awa boye voilà la réalité siko ayena biso et à l'époque sango bimi de Pepe Kala à l'orchestre na ye alinga pour Empire Bakuba et mission mo ezaki na kin comme on a un club de stars ezaki na deux présentateurs Serge Kayembe na Mami Lela ba bakomi ba mona RTNC ba bandaka mercredi bakomi invité à samedi oyo c'est Pepe Kala le mo Pepe Kala na parler mo ba invité yo na émission pour na samedi Pepe Kala lo ba sango ba nako bima que à seul orchestre na zone ngabuma pire bato ba komucho ba choc pour bato ba mona episode de répéter na ango oh mais Pepe Kala benganga samedi ango amina kende sokola na sokoli to bima lata bien payeba ekenga na lata bien na yeli boye bien Dolce Gabbana complet Pepe Kala talinga bia c'est bon nalinga boye oyebi ke mission lelo yom to okende ngana okende te ngana et salamana te bana mukili banda Pepe Kala tinda moto te asala émission na place na personne bana mpire banda tia kufi ngamu tunakenda club de star wana
donc abengi po pepe kala na téléphone na ndako na yo mon téléphone ya ngr ya ba zero wana o baba lwabo abengi bina RTNC ngr nga na royate na tindel bino lo fomu pepe kala tanga kufi et bomeni ka batu lo fomu comme privilégié comme enfant chéri kanda wana tout tant pepe kala kufi babimisi yango ngata na moni kanda wana na kimi tant na kimi na comprendre que na ozonga souté et famille nangé boy famille nangé boy babi ko zonga te makamto zoyoka yango na remercier Mister Siatula Tilelo mabina bino butu na apesi Siatula te na lobi be mission mbale bele akenda apesi Siatula na Paris muta sovanga c'est Siatula kutanga na bandala lobi soko zo melana bango komela souté kanga bouchon sozo lena bango lia li souté ba lingi ata mukete Siatula songi te songi te a sauver ngai a sauver nga na vie po ba linga nga ta mukete. Imaginez ba lukuta ya boyo kono bana batuke le fombazala te na cocktail. Hein? Cocktail on a bandiango du début à la fin. Tina clip. Ngamo na osala ngo tina clip comme co-réalisateur pour réalisateur de Venzu Singoy. Yo kono lo bapé na miso batuke le fombo a salité ngam na programme album de A à Z. Ngamo peut générer des sons. Tout travail na JP Kiss. Faux à méchant. Alors, erreur ngana sagini. Tango ngana longo empire. Ba monsieur empire bakuba tozaki na réunion. L'empire, to banayi na répétition. Pepe kala kufi na kuto longoli 40 jours te répétition zongi. Et toza na répétition réunion. Mais avant réunion on ya po anini. Leo na oyebisa bato. Réunion on yaki po anini. Na pendant répétition ngana telemi na bi to répéter to malili to telema. Bato tout o bazaki wana la plupart baboyi. Loko ngam na lobaki yango. Tout le monde a été au télé matin sani. Or na mpire bakuma makambo ezarate. Ngana momana na za ni chef mena konzaka. Le temps na zo bato telema na muto akomboya te aza mais bato wana baboyi. Nga pe na comprendre que il y a un problème là. Mais vous avez qui na égalité. Guerre froide bandaki déjà. Et nga sikoyo na momana pire nga juna. Vous comprenez? Si on a pesi sur ami balé na bi tout élément ko baboyi allez na appliquer siko allez tout élément tous les bateaux o bazagi net ba santé taki ba kiti ba que ça réunion ba ke ba même président dit ba intoxiqué le football cha désordre le football boye oui que tant tout élément on a combattre Bukana bien me voir ba tu ba leli ba moni chorégraphie delta pression to chaki ba que ça la réunion ngana yebité juna mumbafu bien me voix aye pa na lof na kuti ba ba la faux réunion ye juna ngapena so ba la faux réunion nga cha mai na mnogote ba kutanga et effectivement ba ye to vandi banda lelo des autres côtés orchestre to lito cha ordre mutabano loba souté avant loba faut tout na chef premier plat banda lelo na changer ba poste na maintenir chef d'orchestre Juna Mumbafu to beti mabo adjoint na mepe chéri vieux to bana beta nanga chef à répétition Boeing 737 azala ine écouter fi abat adjoint na Jojo Ikomo to beti mabo artistiquement makambo instrument banini o ngana zalaka banda lelo Doris Ebuya to beti mabo oyoki kombo na hote ozaka musicien ça rien mobano loba souté solongo loba faut tout na chef 12 na misu nanga ngamona bia makamujuna o yebsanga yango na tombol musapi vedu la chengabu wana parole te na vandi nanga akoni loba na tombol su musapi a chengabu wana parole te muto sengi parole te a tsenge musapi da telemi président au CPL na boulot pesi vraiment orchestre za boye faut ordre zala musi sikuna pas sengité oui presse makam to bana luka na orchestre yango yo ya ordre fezala tango zana likambo tuni chef na sengi pour la troisième fois a tchenga subuy na telemite na bibo na du parole na ne na nga lo na yeb sabino ke nga komona nga mbemba ndomba simankela godelo fongo bokende boluka partout comme on za boboma lelo ne na bona longwe munenga longwa mpi ti lelo na telemi pena boye batutu ba otala
siko ba musu ba besepeli do suwe na bangoko bavandi babombe ngape na kiti na ke batika na podium kokita na zo kita batu batuninga nini nga bite na longo orchestre na obeta ka sute po famille nga de zo pexanga na zo kana mutu makasi na longo pe na ne na kebwe na longo obige na simananga babeta bango na simananga babeta bango trouble dans un combattant. OK. Nga na bima mbala mopa pe à son âme général de Fao. Na ye na bi vie na ye awa nga na koti big star. Atunga po ani. Nga bina longo na empire. Tension comme kuna na okokate. Voilà donc vie de Fao andimi nga pe na ndimi na koti big star. Na tongo na ngona la muki boy na tongo na mona ba mission so nga na zwaka na mimai na empire. Ba ye pa na ndako ba bi vie le roi yo longo no kuna biso to beta kuna te po yum to zwa biso. Biso kuna to kozala te obige maya miso biminga natali siko batongo ngamo na zwa bango ngamo na landa bango na John Scott kutu bafundanga na parquet na kenda ko samba na parquet na grand instant au Pepe Kala kufi plainte à Pepe Kala me yaki na nzoto na landa bango te. Pourquoi? Oh ayiba ba cri à orchestre moko amemango na cocktail. Ah. Siko plainte à Pepe Kale ngam na kena Pepe Kala kufi déjà. Wana Pepe Kala kufi. Mais pourquoi bafunda qui était tant Pepe Kala zaki? Bafunda qui tant Pepe Kala laki. Mais siko et où mena qui Pepe Kala kufi. Le temps bazeli ba DSI la convocation ya pananga. John Scott azab vivant azaka na poto bo lukai bo tunaye makambo. Tokenda na John Scott ko samba na parquet. Et na leka na bar tant na sambi na ba juge na banani tout ba close. Na bomi yango na se défendre babini kenda comprendre donc les cas bongo sikoyo tango ba petero ba ye na kisu na swate ngana bi bato balandi nga boye nga pesi na yebisa ki VDF lobby mais na tali siko charge et puis nga Pepe Kala tinda nga na keno sala clip ya cocktail apesi nga transport apesi nga chauffeur na ye apesi nga bilo rolia na zongi na kuti Pepe Kala kufa na pesa ye rapport OK na za na charge wana na charge wana atindinga siko fona ya kopesa rapport na pesa rapport te pona kuta kufa na lela siko na moni bana na baye pa na ngana na suna swate yango na kumba mukumba del erreur na sala na bi ngamona ko te fona benga juna na bando lukaye na ndako na ye na bando lukaye tina ke kuta na ndako dezima kangila na bondelie heureusement na gena na Bruno Sente na masa na Sylvain Mwamba Bivutu kaza vivant na bondelier pa bondelinga lof yaka na mpire ngana pe na yaka na delta na convaincre na juillet batutuku to babenganga lufumba juna ke na e wana si ba komi kuna ke ce soir na répétition mpire ba ko avec Juna Mumbafu po ba ba sepela na ba lufumba ke akende siko na ye na Juna na yene na delta ba mise tu ba ozelanga na mbo bamona kana koti na Juna na bi oyo azali pasa nanga banda lelo yemda yoka zoba biso ba Congo na bi banda lelo ye président nga vice président na orchestre nanga donc Kasavu bo continuer moni esprit bina Kasavu yo moko zwiye orchestre nanga na uto bondele pe po ya mais na che président nga vice président et to bandi obado banga ye te na bano bangete na yebi logique ya Congo yemda na micro ngana kana sima do yaza ne leader ngana na sima mais le quoi tout ça m'a pas ça to tambola bien selon nga na yeba yi mabete siko to bandi pe bien succès makambu tout voyage et ya bengi ba mission non fo le fomba longwa orchestre fait tikala ngamoko so bonaza ngamoko bon mona nengo keso tambola de toza biso de na misa beli donc a beli crise tanga zo kango orchestre na yo moto yo ya zwa ngai yo zalate aye ko présenter nga susu yo na rep ke botala oyo Juna Mumbafu toza na ensemble aza pe pinga sikoyo buta fa longwa ba mise batikalika na qu'est-ce que c'est ba ko yebisa nga pété et puis asala ko na mon côté na presque na bango tout sikoyo osala ke tozwi voyage moko foto kende Mwanda tokomi na Mwanda producteur abengi biso na sepeli nde boyawa batu baza epate e nga Dieu merci nzambe aza nzambe po ke sekende Mwanda
série wana Koweït donc c'est le mardi pour ba koma mwanda vendredi pour ba beta samedi ngaka nde nzamba salaka nazo programmer album ya Blaise Boula et na yebisi Blaise Boula ke ngana okende concert Blaise Boula leli aleli ke benga ndiai soka keinga na kufi biso ba balengela biso Blaise Boula afuta déjà $1000 na watikala na ona pondération 8 afuta ko bon afuta tendeni afuta yo ba masolo ndeni dala na konyena lisolo wana so ya pre ngana za wana répondre wana ngai et ko sala ke Blaise Boula boina voyager na orchestre na bengi juna na bijuna neza boye bossa kanginga mais le roi on a concert samedi boss a signé bino bokende ngana Hollanda bino na avion omoni ngamna mema ngate muna sala jege lo foma ke na avion ba ke na car po seronza ki soko komi mwanda obimi boye ndemo kana comédien demander foutu la ti poussière faut laver ba tout ba otala ba onde ba kitay na mwanda wana poussière dans donc komi ka neti donc obimi ne ba comédie ba sala siko bango bule bimi ke alo fumba sali je biso to kende bongo yaya na avion ponga ndiye ya futa ki avion puis série wana avion ndolo bakangaki avion to matela na njili ba petit porteur ka menjili siko bimbe nange na njili ba moye benange lo fumba koti donc a voyager siko memisa ngambu ngana ye na avion ba yeko zwangai premier indice orchestre ye me juna yete na aéroport ezaki da indice amabe na ye to yambani pa to beti na biso siko na suka producteur alobi na lingi to ke no beta siko na stade ya Matadi Delta Force po epaka bosali awa sangweke Matadi siko to ke na stade ya Matadi to beta producteur alobi na biso de na juna na chambre na ye aza vivant comme on est Amisi Mulumvia abi bosenginga combien concert moko juna abi lof tobi mato solola tobi mi ngana Dieu me voit na ko sarate lof mo ndeni ngabi omoni ke ye Pepe Kale kufi azaki grand ami a Pepe Kale lokola ye toko compliqué été au lieu de $1000 nde to senga par concert ye apesa biso 500 juna abi apesa 1000 ngabi te apesa biso 500 apesa biso 1000 lof ngarabi ngana otala mama sali biso Pepe Kale kufi ayena biso na mwanda wana ndenge na ye et puis simbi tu kolinga biso Matadi to kene bongo te ko sala bien te to somba ye bien pena juna boy abi te foka 1000 to zongi na chambre ba mo juna lobi lof yebsa inde to sololi mabe na yebsi en tout cas to solola na juna pesa biso 500 Mone na sala. Mais yo. Vieux ami si Mulumvia za vivant. Nga na mone siko de zali niko. OK, ye kuna lo fumo mutalinga ki 1000. Comprendre je ngezaki. Oh yem dalinga 1000 nga linga 1000 te. Nga tant que vieux wana nga linga ki fallait ko pese 500. Sur place toza Dieu me voit. So na koti na kufa lelo. Lobina la mukate. Sur place, via Miss Alubina Sepeli. Toyekin, jour à voyage coquille. Photo qui ne voyage. Via Miss Atindi car, na chauffeur naïe. Car yé, ba mission ba yé, Juna yété. Oh, Juna sa yé, ba mission que voyage on est athée. Token nangote na olaxe que ngana Juna. Voyage vous alaté. Et puis, ngam na okena bino ya okendete. Na yebe le côté Dieu me voit na yebi rien que Juna zo poulelenga bongo ba mission pe ba yib singa te ke ya yib sa bongo ba phrase bongo. Obi ke biseye oh ba mission tu ba ye wana ndambu ba ye pété o ba yo kié. Tozala ki 18 13 ba ye 5 ba ye te. 13 mission ba za wana. Moi ça Pepe Kale lubi lof bon bisi banda kala pour ces jésus ka wana pas moi ça Pepe. Bisi banda kala wana bo sale lo ngabi no Juna mona na te. Ba mission pe ba yitsinga rien. Masana nga Sylvain Mwamba bivutu kazaki toujours na ngana jeep na ye. Ba automatique ngai moi ça Pepe Kale toke pa Juna na ndako. Bonjour tokuti femme na ye. Femme na ye so kaza pena na bonzambe a o témoigner un jour. Tokuti moi si na ye. Bonjour ma Chantal. Juna, oh Juna zaten.
ake wapi o nayebi te abimi na ye mosa pepe ka mbamba no tuna ye bongo yo yebi te ke bako voyager habite nayebi te bana voyage nayebi te mosa pepe ka lobi bon lofombo yo aye baza na voyage mais ye aza te ngai ntango mpire yalaki soki voyage ezali ngai na dilu na oyeba atuna mwasa dilu bongo mwasa juna ngai na dilu na oyeba do dilu mda oyeba do lofombo lokwa ya seke bana voyage aboyi ne ko voyager boye mwasa pepe kala otuna ye mwasa pepe kala bilofombo toke voyager na ba mission na ye pe na bona kudi 13 mission ba mata na bis non premier jour na zongsa bis wana siko deuxième jour moi ta pepe kala bi o ko baje lofombo mata na ba mission keno samsa na yo na matina 13 mission nanga ba commune à bandal fona zo autorisation ya robima na kiti na commune na sali autorisation na matina bis bis sango elongwe prez talanga ibsanga boy prez talanga lobaye na ngaboy ngakuta laksenga caisse claire lo fumbane lokote or delta force te salama et répéter un instrument ya grand frère nanga Shora Mbemba soki ya Shora Mbemba te na zo instrument ya madilu système na zo instrument na ye pongam na programme biloko ne compensation ya bimisa infranté mais kuna ngafona longwa omonenge salama toke na matadi na stade batu bayebi makambo stade nenge salama scandale batu tu babi même na mwanda bobeta boite omonenge ya longwa ke orchestre ko longwa ne yangwa OK siko na ye na obamisien yo kimaki voyage et puis au trikaki ngana longwa esimbité mais comme tozaka ba courager ba congolais na moi na TV communiquer Delta Force comment répéter na nini o yata longwe. OK, merci pour l'éclaircissement ya histoire wana. To linga to yeba eloko moko lo fombo base. Grand frère na yo Shora Mbemba, tango azosala succès makasi na kini. Akenda koluka artiste et musicien moko ya mboka na biso. Artiste wana akabela e bilamba, akabela e na chapeau moko. Retour ya Shora Mbemba abela ki makasi. Tango abeli makasi aluki oza traitement simbete senga ki ba pasteur baya basa la délivrance et puis tant ba pasteur baye balobi ki eza na chapeau moko eza na ndako ya ngonde ezo causer makambo nyonso et babimisa chapeau wana batumbango grand frère na yo bika mbala moko ko bika na ye pe succès na ye sila ki a partir wana mais kala ko expliquer biso yende mutu akende ko luka artiste wana apesa ye chapeau azaki conscient que chapeau wana ezaki ya makambo to artiste wana nde mutu anikaki asala ye foge waleka ye. Bon, en réalité moni makambo yo biso zwaka kaka ba leçon na émission tant émission oleka tokomona nde bato ba okoma et oui na salaki émission moko quelque part na ndeko nanga Frank Stemai na répondaki na question et nazwaki ba reproche ngana mutu na kolinga te bato ba reproche nga na zongela même eloko ba reproche nga ba omona nga ke mutu ayokaka te eza makambo esalama na nazalaka te na kini tie salama mais esalama nazalaka te donc na préféré ko commenter ngo lisute pour na zula quand ba reproche. OK. Oui, grand Shora Mbemba grand frère nanga oyo na pesaka tout yanga ba mérite nanga tout pour yemta sala ki nazabu. Yemta desila ki nazala mission, yemta l'accent ko beta basse, yemta l'accent installation makambo tout donc nazong saka tout pa na ye. Oyo le kakana c'est leki. Na préféré souté tout donc sans pour na répondre quand émission mo ba façon na répondre ki nazoki ba reproche sabato. Ba psenga ko bandela subo ete so ngolo bali kamlobela ngona sens boy. Et puis les kamso c'est leki kopé sango sunité batu baluka émission na ou pas mais biso je préfère tous les camarades mususu. Ah d'accord. Eric Baron, je te salue. Le Fombo Base. Tango Pepe Kale akufaka. Ba chef coutumier ya Empire Bakuba. Bakuba oui, ba chef coutumier Kuba. Ba bengara Vieux Bwingi. Na le vieux Dilou bakende kuna ba vieux bakendaki so ba yebisaki bango so bazwa pouvoir au Pepe Kale atikaki pour que basa la continuité mais le vieux Dilou abangaka kozwa pouvoir wana
et kozonga na bango et kosala ke empire ezaki suna succès et kitaki. Yo en tant que pire petit à Pépé Kalé, pourquoi kende kozwa pouvoir wana te pour ça la continuité à succès Pépé Kalé? Bon, vérité moi ezali ke ngana ki pire petit à Pépé Kalé. Mais dans pire baku bana ki mission simple. Mission simple. Donc na ki ngana poste te o yako sanine. Ka lo kana ki pire petit influence ya pire petit et bana osala. OK. Et puis au moins en pire réseau répété. Babandara 11h, biso to yana Pépé Kalé 16h. Mutu ba lo bananga za te poto yena président. Voilà ba privilège ngana zwaki. Boloko na zaki makasi artistiquement. Et côté artistique ndenga bana okonza. Mais makamuna na bango oh chef à répétition, oh chef à nini na tikala ozala ngote. Même pas chef d'orchestre. Donc makamuna na bango tout o esala matana moment ona ya day oh bazo benga nga ba benga te. Et puis na moment ona na za mal vie. Mal vie. Totala. Aroye basiko. Tala bino bana rep 11h. Do bolunga banda kuna no 8h mais nga to ya na presse 16h. Et puis to 16h a kitinga akena yi akoti pe répéter. Bomonika jipa président mais muta kiti lo fombo. Yo za mona 52 mona 54 fo landanga ndeni yampa lobini. Ngone na koma yi. Nga pe sirona yi mona muke berer mona via zo ya bona bi vie na komika siko pesa mo tana pema ta berer na yi mona muke mo bexe des ailes et puis nena ye wana Pépé Kalé mta kitinga mena za na $100 ona lala yi na studio na ndenge na nga ona zui siko yo tana kokota ona nga na muta mfumbwa mwana bengi ba mera mfumbwa boyela nga mfumbwa mbolongo na kuanga na zo lia bango mukate siko na mutu na bango Pépé Kalé mta zo quantité apese ba mbongo ngana avana kenena Pépé Kalé na lala yi na studio na osala pa vena nga alobelu Pépé sina bendaki 100 tamsu na za pa PDG Lionema na za na $100 na poche tout wana e banoko kwambrie bango bon yo lia okabila baninga te menga na zo liati na somi mfumbwa vena nga Elvis Kunku na pese mbote via bana ya omona ye petit ngeza defo na nga na kabarate meyo lukela vieno moi parti na dame ah vela nga de mbanza via Elvis Kunku ya lakini ba courage omona yebisinga bongana momana na osani et puis na erwana na omela ta 7 coca sur place donc ba coca zo landanga kaka pona na mu siko tout wana ezo pesa haine vous comprenez nge sala surtout mfumbwa o de mimisa makampo ngaba mfumbwa na yebisaka mero na malewa sala nguma spécial nazaka ba mwamba nanga ba panzango tuté ba mwamba nanga fotika mo ba bulu ngana okanza ngo musuni me ya mwamba so na kute na ngisala nga ba plaisir na no mona te siko na yebisaka mero wana yebi ke lo fumbwa linga ba mwamba wa chaka nguma côté do so mfumbwa nanga ye na mbolongo nango bino tu faut dans les pâtés quoi oh na ajo na komi na ko sala ngo suite biloko ndenge na opesa leçon oza na orchestre mams yo za animateur olingo lia batama olia na miso batu oyebi te ketuni muninga zozwa nga na souffrir na ona pire ponga na sala nga mutu mabete na pire na sala mutu mabete mabe na nga ne na bana olia mfumba pona tala penda na sala nini fumba wana mde misanga ba problème et puis na ne Pépé Kalé kitsanga ke na ye po Pépé Kalé na suka eza makama kolobata silikaki ayaka sous répétition te ayaka tikinga na rep et puis ce concert ali ya Bralima nde a insisté ye biso na pire bakuba to sala memba pib Bralima bena poni o ke lo fombo sala publicité do tuzaki pena na place mobo Pépé Kalé mta yebisanga ke lo fombo le concert a Bralima ozanga te même ya ko ya te mais faut compter na bastar ngana ki parmi bastar ya empire. Mais pourquoi on voit qui pouvoir au Pépé Kalé tikaraté et pas ba chef? Mais ba benga nga pété na réunion na yeba pe réunion te na yoko ko pa viebung de a crâne au moins empire wa kuba to na ba échelon soko longue ba président et daki ba viebung ba vie Doris vie Elvis na vie Mepé Chéri ba ki 4 de soko longue ka ba président bango soko longue bango ye biso ngai Juna Vejejo ikomo ya Blaise na ba vie Bovi Muku après kiti susu ba misusu ba lukane ba zaki na otanga te même na paye so ba futi ba vebungi 200 biso to ba 150. OK. So biso to ba 150 ba o balanda biso ba ba 100. Ba o pe balanda ba ba 50 tikuma na se ba to 10 ba bimba ke. Donc logique empire yangwana. Sikone mama ndengwana ba obe yanga ndeni. Ba to ba zaki mériter ba zo mériter mama ndaki ba vebungi biso te.
Ok. Le fombo base to comme koké na souka, tu dois avancer moi mbangu na 2-3 questions pour to kata émission to vi moi. Rabiano ezali, ba réponse ezali. D'accord. Bon ça la voyage manko Pepe Kale Madilu système na Papitex. Koko na voyage wana Pepe Kale Madilu na Papitex basala ka accident moko mortel. Kutu rétroviseur et longwaka liboso et traversé Papitex na Madilu et après risque wana bazwaki bokenda pe boye bobeta concert ango ba pesa pe bino mbongo ya kokokate bo se retrouva te bo risque vie mais bo se retrouva raté et ça m'a ndenge nini wana eza kokota na empire voyage wana na côté empire na voyage à 6 mois toye na veille à voyage wana zoloba ban levanga yi bato empire bakuba bayokani na bato ban levenga na raté voyage. Ah bon? Na telema na siège heureusement na zagina amina ngai Koniele na Belgique na pese mbote yana Lazare batindi pena ba Jean ba yeko enlevenga toza na 1992 c'est wana ba levement ezoreni na Congo. So ba ke wana ba ke ba bomi obungi mais bango ba sala ki yango po na kende na raté voyage et ba levenga pena ba meminga tina BD. Dieu merci a manager azalaki wana manager azalaki persona mauto tika biso kalate Eva Sambe azalaki sujet congolais mais à commandé américain. Tant à moni bongo à kangisi kara landi biso ti ba retrouver côté ba omemanga. Ba kena na BD sans likam. Na tongo nango voyage. Bango na tongo nango voyage raté. OK. Et grand frère nanga ka kangi Pepe Kale aye na eti na BD. Ba bimisinga na kasho na yebelo côté. Pepe Kale talinga bia yo ko sala succès. Et loko basala ngo ba mission belé empire bakuba na veille à voyage ba côté Kacho bino tambo ya na aéroport azate bo kantie lo aventurer jour boya yo ka kota Kacho za j'ai ça man empire mais pas na yo simbité un voyage raté dès le lobimi ayi na ngape na rep empire tato komi na rep empire batu baliba ya pembeni na bina ba pardon boya ko enlever nga suna pourquoi muta approcher ngati et lobi nango voyage simbi. Pepe Kale talinga biyoza mutangenge na voyage wana sikoyo na pokwa nango na monika membre empire ya Pepe Kale biolala te kanga biloko na ba ko lever so na buto yebate na kenda olala na matonge na nda kwa danseuse na biso moko yondo sister persona matika biso na lala na nda kuna eti na tongo toka aéroport tanto komi kuna sangona boyoki bafuta biso mabe lukuta. Ponga na voyage wana na komaki même interprète. Ponga ti na côté empire na tangara. Nga na ju diplôme d'état na betaka na empire bakuba. Et na empire bakuba ngam na zaki interprète na mama anglais. Do so ba yiko solisa mutu anglais. Mutu ba rovanda wana zo ibane makamba o yebisete. Fonga na ya ora petit yaka. Alobi nini? Ngasko na zo na osala interprète. Siko Madilu producteur a bengiye. Abi Madilu ebi anglais te. OK. Petit yo yaka balobi yo zolo bangle bi yaka na ye wana. Tuna ya lingini na yisi producteur o lingini producteur abino tuna Madilu so wa sepeli na tuni Madilu o sepeli. Madilu yisi o yebisa ina sepeli makasi na yisi pe producteur Madilu a sepeli. Producteur alobi na tuna e caché na $10,000 so ka jouer yango. Na tuni Madilu est-ce que tu $10,000 yo Madilu non so yebi anglais te petit na loba bien luko yebi anglais te to ba makamuzo na le TV a tuni nga so so $10,000 eza 10,000 donc eza $10,000 ngana yo ki bien vu abisiko na comprendre oza courageux na zo kanzo yebi anglais te OK mutu Madilu $50,000 pour un contrat wana. Producteur a payé $10, manager a payé à $5,000, producteur a payé $10,000. $10,000. À 5 ans pas producteur, à 5 ans pas manager. Manager a pas Madilu. Abi vient au même Zambie. N'a pas so combien concert mon bizarre un concert empire mais motango le là yo alingi yo bozala. Madilu bi ata c'est non abi dans na bana oketi. Madilu bi ata $1,000 à l'époque. Madilu mon grand là $1,000. Madilu andimi ba yokani siko mutonga ya pese $3,000. $7,000 a tena poche. Siko ngata na ibisi Madilu bongo Madilu fasha ba manager pe basala ngo. Basala ngo.
soko yebi valeur noté manager a osalango Madilo facha mabe ba pepe kalepi ya bango ba yoki ba nini siko eva sambe web sanga lobilo fombo na sali mabete Madilo $100,000 nga eza cop nanga na zui $10,000 na pc $3,000 faut inangeza comprendre nge bima ke obani pona accident na ngomona i rétroviseur et bima ekenda nga na vivre ngo na présence na 2017 non donc eza ngone ba to ba interpréter raté au moins rétroviseur na accident et longwa bene kenda nga na moni nga na sala accident na 14e marine limité voiture déclassée to kata yango nga mona volant na zape nga moko maintenant na sala accident na mona rétroviseur ne le cas au moins ezaka au rétroviseur ya libanda te ya kati donc kenda kapena le avion pa na vivant yango donc bango peta ba sala accident au moins ta ba sala accident ba moni bene le cas bango pepe papi texte na présent d'une na présent Madilo bazaki na sima pepe kalem taki liboso siko le cas bango entre VTX na vie ninja le cas bango na poa et nga na vivant na bandi ba chauffeur belo ba sala accident ba ko témoigner likambo na za normal. OK. Yope la Belgique au bandé ko ke kolia pa mère Lumengo. Mère Lumengo. Té na Belgique pas bano ya manga na pesi mbote da pa ser na biso Shagi Sharofa. OK. Na bano kende na référence. Et puis pona ke na référence on a mtamemanga kuna vie Kokar Masakuba. Aya ko senganga pena pas présent calé. Abi nembo yebo star aza moko. OK. Abi bina pepe calé nembo yebo to star aza moko. Pepe calé tuni star na bi petit olofombo. Ngana yego joyer tant que star na me na référence. C'est une référence de boîte ereni na Belgique. Bino tout boke lié na référence. Ba tout est à même grande star. Ba tout particulier na mon hôtel. Ba zo ko côté ba même. Leader yonde star. Ba leader. Te ba pepe calé bazaki ba leader. Au moni ne ezaka ke o ke c'est moi qui mikili. Moi qu'on a on a kata za chouchou ya bato. N'époque. OK. Ata leader aza wana mais chouchou na bango au public abano linga zali. Nga à l'époque naki mwana muke et nga ndem nazaki invité na référence pas mère na biso Shagi Sharofa puis nazaki bien garni. So na yo wana bachela nga mesa bana bumbu na pesi bino mbote po baba na otika nga te me ba oyi sanga pena mesa no blague te. Diso moyeto ya vendre na ya te po ezo coûter. D'accord. Voilà. Na pose une question par rapport ya mengu o pepe kala banda koyemba. Biso tobi ke mengu azanganga moko azala na matadi ya bando pesa bat bakisi pepe kala yemba ye na cocktail si je me trompe pas mengu mais na sala émission na Dominique Mabois voilà na tunaye mengu o pepe kala banda koyemba azala kinani ayebisinga ke pepe kala yemba mengu te ma yemba mère Lumengo place bo bandaki ko kende ko lia na Belgique. Bon, premièrement, ngana nazana Dominique Mabois na Belgique te. Banana botama. Moko photo lo baba vérité. Banana botama nan tozala na Mabois te na Belgique. Ngana classe ba yipsa biso so ba pesio question, faut banana roboma ba fausse réponse. Surtout na item ba choix multiple. So bano ba fausse réponse to kozwate. Ah nzambe. Vraiment. Omoni makambo wana aux amis place au yesuko ko tuna muto bena fa pe sa vérité. Biso avant tout ça l'album Cocktail, tout ça na tourner mon na Matadi. Et tourner na Matadi, bato ba bengisa biso za mutualité mbengu. Et ça qui mutualité ya evana na Matadi. Bato wana so baza vivant nzambe bino presse bo sala mabe. Biso lo ba mission, botika biso lo ba zoba, boke na bino. Bokende pe na Matadi boluki mutualité mon exista kawa banani bazaka ba kondina ngwa bosalaka ni to bengisa kampi et puis to landaka bango na kisasa to beta bale na terrain sosa na moment biso zo sala studio Cocktail pepe kala zo boaka mutualité mbengo pepe kala zo boaka ngangati alors soki za bazaki na relation na nganga mutualité talo baka mengu azo lancer mengu ndenge nga na boaka mengu eza ya nganga moko et puis wana eza mutualité pourquoi pas loba mutualité mengu te ezala ezala nzembo eza nzembo mutualité Saint-Paul alors soka sangisi de mutualité ba osala kwa bakaboli nzembo ya zo boaka mengu bango ba yibi ke ba boaka bango to beta na bango bale na sosa
ngaku na boya robeta match wana lokwa na avec bien empire jour on balataka vert blanc nga na boya na robeta na bina robeta te oh normalement pour ba beta bien fallait nga na beta et ba pola ka jour ngo pour na beta te pour nga na ba sila room nga na beta ba dia ba Modric ba bloka ba Ronaldinho OK na beta match wana te ba zo problème na beta match wana te donc voilà pour na rassurer OK Pepe Calé à ma connaissance abwaka mutualité mbengo mbengo abwaka mbengo mbengo musute OK soka salango na molili na komele pe mbondo te mais na boyi eza mutualité mbengo mbengo. Ah d'accord. Ba relation nini ozo garder na ba musicien ya Empire Bakuba? Ba relation eza bien mais ya keba keba. OK. Ba relation kitoko mais keba keba po. Na linga yosko po na vérité. Keba keba eza nini? Talande tsiko yum to yebsanga ke Olandi juna zolo bake ngana cocktail na sala eloko te ngayela nga cassette. Voilà, mutanengo na keba keba. Ah d'accord. Keba keba na yuko sulelo. Oh na koma ko koma na nga bien na koma keba na koma ko longola male male mais ezongi sulelo. Voilà makama yango. Ovanda boy Android e bengo tozaki na mutu na bino moko alinga route na ye omona okamo. Alors Bia chante. Bia chante. Wana na pese na mode Bia chante. Obi ke Bia chante be monsieur Beli le ka ki ba chaka ina erreur. Bia utina ki sasa. Bia ya kiti ko tala nga na ndako. Bia yebisinga ba vérité. Yoka su Bia na be mission bongo te. E nga na za mwana nzambe na lobi yango be mission na nyoso na ignore ngo na vinanga. Bia a comprendre G. Ba chaki na be erreur. Bayini sakayenga akrechanga yemo bia lobi ya ngapi na bano krecho po répondre pe maoboya opesa réponse pas lekina bon en fait mana fse bia na ngana kokana ko swana te mais na bano comprendre que makambo bo sala eza yango te bia lelo aza mwana malamu aza molangi ya pembe ayebisinga ba vérité aza kit ndenge aza wana nzamba limbisi ye ngana obangela ba mususu oyo bazokanga esprit mabe wana ya kokoselanga makambo soko kufi lelo banzambe okeli felo OK mais en fait na ozana bomoyi yaka na TV ou bien yaka pa lofombo olobi na yeke limbisanga na koselo makambo omoni oyo babalo nga na botama mais bakoselanga makambo belé pona babalo nga na komaka wa te ba quartier linganga te mais nga soko luki ba père na ba mère quartier omona nga na modèle ozomona bochwana za wana père na ye père a baptême na nga omona beriki mbabu bazawa Isaac na moto petit na psa moto pour petit nga yiki coopérer na boaka Isaac na moto ozo comprendre nga na za modèle na quartier na biso na chic Jennifer ngai na zwa akoleka le 5e na yebi yango te na yebi ke cérémonie na zwa 3e de la classe mais etikala na zwa ka premier deuxième premier nga so to kono chic moko ya on a landai waze kwa zo bana président waze kwa na PC bambote na landi lo ne mo zo loba izana batu mususu chiki ne bana o compter ne bata 1 2 3 mais hier a compter na chikite et ya mabe mutu so ka tangi chik a ozana ba tension na pesi waze kwa raison alors soko koli eloko mo ko yo ba ke na ba tension zo na chiki mais bato ba ke na chiki muke azo tension muke yango zo samba makambo ngai na kokosa te na ina TV na kosa jamais. OK Yann Koubaka, un clin d'œil spécial à toi. Le Fombo Base. Bia chante à Bandaka koyemba textuellement na Pepe Calé. A incarne na Pepe Calé. Mais yo o préféra ka kondima faire rigola qui a interprété ka Pepe Calé mieux na place kondima Bia chante ezala nini yango pe Bia pe abandaki ko répondre yo par rapport ya oyo bandai ko loba po anomona lokoza qui contre ye. Est-ce que la façon de voir en tant que maestro tu trouves que faire rigola ndé a interprété ka Pepe Calé mieux que Bia chante wana eza lokota o bakosaka Bia ngana ko faire voix na Pepe Calé kokani ko tuté faire yemba ka bien soka yembi interpréter Pepe Calé très bien te ko interpréter mutu ezati ko o zui voix na ye bi o zui mayele na ye o comprendre o ko interpréter nzemba mutu o yemba ngutu mabebe batuluka ba yebi nzemba ba oyeba te ko yemba mabe o comprendre
donc kuna nazate bia nde ba intoxika kai ainanga bwezaki bia te na mpire mumba eza kopo ba salade foko ina mutoyo siko bia pas na compte wana malongwe na eboku longola mwana batu na mama alingine suma mbwana te alors entre Fer et Gola na bia chante nani a interprété Pepe Kalemi mais Fer azana mama mpire te ayema ne kalo so ayemi ne ya Pepe Kali bokanzaka to malwa Pepe Kali te azaka bon chanteur ayemba na ye ayembi nze ma Pepe Kali ne pe manda chante ayemba nze ma Pepe Kali kitoko ma ayemba malwa Pepe Kali te mais bia abane ko interpréter Pepe Kali na mpire bakuba c'est différent. Oh, nous sommes en polémique, on a côté ça qui ont battu balinga kaka bia inanga. Basala qui tout, azala contre le fond. Basala eza bia été. Na ba misu na zo biso comme bena na yipa comment contre le fombo. Pas za na mpire. Ba intoxika bango mabe. Menzamba zo sala moko ba kolongwa. Bia déjà bo longolé na kon na bino. Alingi suma mbwana te. Ah d'accord. Tant bo bando kende voyage na ba président na yo Papitex le vieux deal na Pepe Kali. Au bandé ko kende pe ko arranger ba son na ba orchestre mususu. Est-ce que bandé ko déranger ba ngote yo yé na compte empire ba kuba mais on s'appelle musala ba orchestre mususu. Voilà président Papitex ça bana s'appelle la tamukete. A interdisa pena. Nga so mena ke bon Pepe Kali mta pesa accord. OK. Tout on a ça là en dehors empire. Na bana on zwanda accord pa Pepe Kali. Ah d'accord. Président Tex a toléré bon président Tex ngane za ki enfant chéri président Tex. Donc Pepe Kala ko kanganga na suka. Ngata na côté empire donc naza les protéger à Papitex. Président Papitex pour ngana kima na côté empire ba kota te. Conseil empire ba kuba 7 personnes na kuta bango bongo. Batu ba kima. Ba beta ka bango mona ba mère mi bimba ba mama gambela ba mama mutune dio na conseil empire au moneta. OK. Ngam na ye na bana mike na empire. Ngata na ye empire na ye na bana mike et puis à l'époque grand frère nanga Chorambemba ana kombi. Ba koma super choc de Chorambemba. Grand frère nanga mwana lomeka mapado azana kombi. Dona kena concert empire na de kombi to udia batu ba mati. Wana moni pe batu ba koti. Ngana kota na kota empire batu bazarate. Batu bazarate. OK. Donc ça là que ah maman émission na komolo bamba on ba pona mona ba osinelo minute mais ba question ba réponse c'est ça. OK. Malgré ba réponse mususu choquante na olobate. T'es ébélé pour l'obité? Ébélé dans l'obité, mais ma réponse est ça. Mais tu as vu qu'aux dans studio déjà, aux préparé l'album nayo. De l'autre côté, aux sing un visa et pas fallu pour panine. Tu te sens pas à l'aise malgré aux un album non à studio ou comment? Moi na évité le camion na zolo bango trop. Yo vandi awa. Oyoge na point kuna mutu oyo yebi azo ede batu. Alinga na vainara. Wana ideni na wana bolibo pesa. Na vandi bena bochwana apesa ba visa. Siko na vai na Afrique. Bochwana zanza maye bakeka na beza visa. On a eu qu'il fallait au ba visa ya ngoyo po beti mbela. Aza na facilité ya opesa mutu visa. OK. Obligé. Obligé. OK, t'as la caméra na Congo Mokili, pesa message pas fallu pour pas besoin maestro a pesa message pas. Si na pesa ki message pas fallu na Congo Mokili non. Si na pesa ki message déjà na be mission ba to ba mona lokwa na komi même yema mona lokwa komi dérangement. Non. Pour si na pesa ki message déjà na lobaki boy. Na lobaki boy, fali lelo tozo benge Joseph. Omoni Joseph tangu to tanga na Bible. Tanga kena en Égypte. Ba mndekone bateka kaya akomi na Égypte, akomi kunzi. Tant que Kunzi, bandegone balanda na Égypte, bakelanda qui était, bakena ba somba prendre ba kuti kunzi moko, OK petit na ba. OK. Est-ce que babo yaka ba offre wana? Bazwaka ki bokondi, bazwaki ba bonheur. C'est le même cas le autre dans on a Congo. Fali ngeza wana aza Joseph Po na minute osoka ozui visa. Na nzela fali, yeba kozui vrai visa. Visa wana eza kitoko makasi. Mama. OK pina mikili lendi kozonga mardi. Oyo renforcer ba mams. Même mams fois sambele simba. Mams animateur na ko linga tena kene mikili na kangama. Ah d'accord. Ngana mutu na ba niveau na nango. Na ko kene mikili tena kangama. Eza mabe pona mboka bobo ya mama nengwana. Makam to sala na mboko to za ba héros dans l'ombre. Bo permettre rater le fumba ke bo ake kangama. Eza mabe to za mingité qualité oyo. Dobo sambelaka ndenge fallait aza na bo na ba prière azala po ba biso ba oyo to kende ba poto ya ko kangama te. OK poto lundi
mardi obinanga Eric Mbabu nazoya petit na ngai pa aéroport a tu vient na etoye bon on est bien mais poto kei kuno kangami siko fali azopesa opportunité wana alenga na croiser na maboko te ya on a sala ke mission ta batuna nga question na mais comme dérangement sona ko pesa message en trop à moi le roi donc via to kan satam sona yo quitter le fumba to kan sana yo quitter comprendre et ça la bien te ya za Joseph na minute yo acha yo ga biso et puis aza monter à malam nzamba yebi po ba ninga nango ba aider wana o ba suivre visa ba tunanga ba yibsinga mais baza na plaisir au ça même ngamo baloba so moninga zui yo sepela so au commune ketu eza bien te. Joyeux anniversaire et longue vie à toi, Patrick Desamba, maître Patrick Desamba Nzambe Abatela pour cette année nouvelle qui vient de s'ajouter. Que Dieu réalise tous tes projets. Alors, maestro, pour l'album Nayo, on a déjà banda qui générique et pour s'aniper. Est-ce que tu as déjà date Kobima? Est-ce qu'il est déjà générique vidéo? Ok, au fixe déjà. Lobby déjà battu na WhatsApp. Massa moi ça guerre flash à gango. Pour na benga ke longola. Ok. Rappelle la ligne na tchangot. Kochana noté. Osa nango déjà. Même na statut WhatsApp. Kochana noté pardon. Kochana noté. Eza boulot Cécilie. Ok. Eza derrière kuna maboka batu. Sutala kudi osa nango déjà. Oui. Mais bo pesa nga temps muke po yo ebikaka. Eza na banze mususu wana fo ilandango to tindika ngombala mo. Ok. Boulot za kitoko makasi. Mais eza na banze mususu. Date na dochete. Mais eza na mois de juillet obligé. Ah d'accord, dans un mois. Mois de juillet eza na terrain. Eza na banze mususu za kiwana ba animation nango to yoka kiango fallait même ça à corriger ngo. Même ça ya ki déjà to landela. Eza na babilo musupe na pesimbote na pesimbote na Bobby Aston de London. Yé a PCP ba correctif ebele merci. Toujours tenir compte nango et mam sazawana na ibsaki da mam ske Bobby Aston a lelio mabe Bobby Aston mam saza au courant mais mam azo zelara ndeni boko solo là donc voilà ngapa pesimbote na Platini Tayai elle me tire au balobi yonde vraiment ya palais voilà Platini Tayai umela so pesi biso générique o pesa biso mbama na ba single. Donc on a opé ça générique, na opé ça bino et dans na trois nzembo ezo ko accompagner ngo pour na promo. To na rumba oyo batu ba lingi lelo na sali yango. OK. To na reprise ya Pepe Kale pour na batu en pire tout balongola souci. OK. Ba na kansa musique on est baby. Ba ko yo kango so kangi miso o kansa ke yango kako ya kala. Mais et na pesi merci na venanga Germain Kanza o andime ko ya ko yemba pour na kina besoin couleur. Germain Kanza venanga Jojo Ikomo bandime ko ko yemba ba yemba ki na reprise wana vraiment ba tout empire ba kuba boza de ya o sepela au bois qui raté na générique wana malheureusement mais pourquoi mon vieux problème ezanini omoni bamba banga to comment au bois ka fo senga omoni ngo sengi lelo o to ko ya lobi ko kota to bois ka souter yo vano na parler na onga na bois ki yo to lo mona étape wana siko to comme une étape mon roi la dim vula bengai abi ve kombo na ngana lingi vanda me vanda ne ba yemba na barumba te c'est ka solo li evana yimta sombi tout so tali clip wana tala de A à Z neto lati ko bana ngamuko ozana costume ya Zara ko banda li koloti na se la dim vula imo atindi Weston na se bien signé et outi Paris tous les badjojing na la Adidas Coq de Paris et là tammi peka na clip ba journée na comme chauffant on peut za nga na rose la soni hermo na zo chauffant o hermo kanwa la diluya la dim vula na loba la dim vula banda na botama première fois na ça la moto nzembu et à s'occuper na nzembu na e à 100%. OK. Donc félicitations la dim vula. Donc même réalisateur à clip yé muta foutie yé muta yebaki ba tout ba bini na ba figi tout yé mo asali. Ngai na maison na production to croiser maboko to zela ka produit. Donc eza bato ko yemba nde bangwana bato msu to yemba eza ba regret. Oyemba mutu me ayebi na valeur eloko salilete. Lelo clip eza dans des $2000. Yo mutu sali nzembu
soki apesi yo $300 mais alingi yo be alingi yo te donc ete alingi kutu koyi bosala na bino eloko te nzambe kaka sunga bango mais loka tofungo nzela na baladi mvula nayebi ke lobi bamosusu ya bien bakoya oyo bakoyebaka valeur artiste ndenge eladi mvula asali ke clip ya niveau ya haut de gamme azwi pa réalisateur ya haut de gamme e nga moko na rendre po musique wana blague te nga moko na beti basse Ketchup Junior Nondo abeti batterie Platini Modruma abeti mbonda et na solo c'est Laurent Kadogo abeti à partir des États-Unis clavier na mtabeti yango Bruno Sente Chamanteka abeti yango à partir à Luanda ozo mbende nze mwana salami animation azanga bandi Prince d'Angola koti na kati Teomba la sukisi ezama kasi animation soko bini générique on a te c'est ko na problème na ngo na pi ba kotsa ona kati et puis donc ozaka muteya mabe. OK. Artiste et musicien Patrick Bekam azo beta concert na ye c'est 29 juin na salle Uptown Geneva na Suisse. Les amoureux de la bonne musique, bato balinga pe musique bio, musique pure. Bo somba ba billet na bino, bo kende ko assister na concert wana en tout cas bo zala décider parce que j'étais là na préparation, je vous assure que Mambo Malamu aux Alana et Patrick Bekam, bonne chance à toi pour ton concert du 29 juin et courage. Voilà. On a bien apprécié félicitations, encouragement et puis concert les Kamalam. OK, OK, voilà bénédiction vie hein. Ouais. Voilà. C'est bien, merci et surtout bon voyage dans le groupe na epo balobi mikolo so muninga zufo beta maboko sepela pambola po yo pe lobi e la yo so ozokanga muteya mabe et futarate et puis ezong samboka na sima sepela vraiment Godé Lofombo to commis vraiment na sukaya émission na biso s'il faut passer un message na batunyo sa bazota la biso. Bon, batutu na pesi bango merci à Obolande émission soki likamona lobi suyo limbisa et soko te anga pe na inbox au sala bien ou bien comique ataka na commentaire totala soki po siliki na yo ozape na droit na yo silika bazala pe na droit au finga te ko finga za likambo éducation so moni muta finga aza mal éduqué c'est tout. Mutu aza une éducation tant ozo finga ba moni oti kombo nezali ezali kambo éducation ndeti ngabo en public na ko finga mutu te na kokate ba YouTube est en public hein. So moi muta fingi na YouTube aza pena mal éduqué éducation za muke bangwana présent waze kwa lobi ke chik etangai ya tanga chikite chik etangai chik etangai kolinga te chik etanga o mabeti mabe so chik ekomota yo kendaka chik ba futelo ba mbongo me chik ndetanga yo etanga ya ko ofinga oza facilité ofinga bato ba facilité ko finga bato bongo mabe so to changer moi manière bandeko et ça la bien. Merci beaucoup les grands Lofombo base namoni ba dédicace ezate nyonso tyango déjà ba dédicace ko zanga te na tyango nyonso na bandango ka siko voilà bon na bandi ba dédicace na bandi na vie na nga shora mbemba nzambe azali kolo olinga vie nao yimta salanga so na zabo c'est grand frère nanga et na pesi ba dédicace nanga na femme nanga Blanche Mbemba. Moi c'est à Pembe. On a répété maman zala wapi yo. Yé problème ezani no. Moi to kana parler so ko mene courir katana kiwana. So to na chambre. On a quelques minutes éclairage na epesi. Mon nga mona expliquer to bima na salon pour bana molili. So to na salon mona baba na babeti maboko. Pour éclairage de côté. Moi c'est à Pembe. Blanche Mbemba na pese bambote belé. Nani susu mbala mona moni secrétaire général ya mouvement Firmin Firangoma. OK. À partir à Londres. Na pesi Denzu Alala, Didier Mbendos, na pesi Alexis Loua Mpangi, na pesi Mr British José Salai, coach Mamadou Polondo, na pesi Adolungu, Vienanga Chibo Chibwabwa, na pesi ya Derek Moss, Degas Kusungana, ya Michel Kubika aux États-Unis, administrateur à vie à mouvement Laurent Kadogo aux États-Unis, na pesi Bambote Kotazali, na zomona petit nanga moi na Mado Ngoma. Azotala tala libange ko bima erni tellement si babora
ba Isaac na moto po petit na biso Isaac alela mabanga mabe Isaac na moto mwana ma Mireille et puis na obosa na jamais Bruno Lubika mbongo propre Bruno Lubika mbongo propre na obosa nete grand prêtre Amoli Mabasa 6P papa lui na Paris fête bandi donc to obosa na te et puis na zo pesa mbote makasi na Patrick Lukika de London na pese bambote pa yazali nani susu na tobosa na omona ba okomaka te zoloba te na oya obosana nani susu na bosani na aya jamukenge nzamba azali likolo azomona Jennifer yo mona ko bosana te po yeti bumbu po tozana bumbu vraiment tozana bumbu parmi tozana bumbu parmi ba maire commune à Kinshasa to bana ozanga kaka makadam biso to bana ozanga kaka makadam olela mingi pona likamba mai courant mai neti lelo zero bamela no yo kade mai ti lelo zero courant e bandi ko bonga mais to pesi fachi béton ba merci belé pour makadam ekoti ba commune belé ba non dominer biso kana makadam lelo tozana bango susu na problème te pour le point on a biso so ba teka on a le point on a bino ya commune akala ya biso le mentalité te na mentalité te kana makadam te na mentalité da to likolo po biso to kola na famille to kola na éducation solidarité biso ba commune na biso to kola na famille lupango wana na lupango na biso to a famille donc papa na da père na biso mère wana kuna maman na biso mado nenga za be mwana nga propre biso kola bon na bumbu c'est bien OK côté monsieur za pena Irak ba Sarajevo donc bumbu pena parmi ba mère et puis soki biso ba to tanga ina chik po biso chik etanga biso te biso tanga ina chik bumbu za parmi ba commune ya centre ville ya Kinshasa de so balobi funa ozwa bumbu po za noyo ba oyo chik etanga bango te o chik etanga bango ba notion ba oye bango te. Merci de tout cœur à toi Jansi Babou. Na beti c'était pas mon konda mboka pona mai. Mai pena mon konda mboka merci pour na makadam. Yo za la kana ba demande makadam mais yo beti c'était pour la mai. Makadam to peut cela merci mais mai c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Pona ko na makadam na koti na melima ya foko lobi libumu pasi na dae. On comprend. Or que na ko ya na melima ina ki makolo me na ko vivre. Donc makadam merci mais mai ne le tout. Maïzate 5 ans c'est trop. Ok, merci Godelo Fopo. Merci Jennifer. Ah na robosa na ba cameraman te. Vraiment tout salut ba on va za ba héros dans l'homme ba monani te ba on va za ba lo fombo. Yo bina ba gombe na gomberite ya wata. Oyebite lo fombo mtabeta ibas. Ne ba on ba zali. Oh tika boy. Ah. Biso wana ba lo fombo. Une vérité cachée. Biso ba lo fombo biso wana. Ozo yo kozo bina zo sepelo yebite. Oza mutafere tala sima zonga moto lo fubaso wana godé lo fumo yo yebite voilà ba caméraman ba filmer batu ba moni ba moté na Gradi Mayala et merci pour l'assistance bana bumbu nyonso o baza liboso na biso en fait baza sima caméra merci beaucoup vous êtes gentil ba assister biso du début à la fin du début à la fin du début à la fin et ça linga peu plaisir vraiment ba caméraman na biso nzamba pambola bango. Pour la monio équipe à blague, 3 caméras. Félicitations à la chaîne Abino. Vraiment félicitations. Caméraman n'a s'adressé. Pour la caméra c'est belé. Vraiment félicitations à la chaîne Abino. Et ça moi Kalana mon abena 3 caméras en émission. Et ça nango mais moi rare. Vraiment félicitations pour la chaîne Abino puis na sengi bandeko bo s'abonner awa. Pour on dirait pena série Zali. Et puis jeunesse na boulot yangona à venir à lobby amoni ba caméraman propre ba jeune surtout matos a bien trépied zo lengate pour ba trépied muso ya ga banda ya ka mona ba chenzete zo kita au moins na mo zo comprendre té mais chez nous vraiment félicitations vraiment beaucoup de musique quoi. Merci beaucoup. Ah merci. Merci. Merci à vous. Congo Mokili, la famille Congo Mokili, là je vois Adoyoué, l'ambassadeur de la jeunesse. Adoyoué né. Adoyoué, Anel Kaba. Mais nga so na zo maison production. Té na ko bombelo côté. So na zo maison production lelo, AP production, il y a DG Marcel Nzundu. Grâce à Ranzambe, à travers Adoyou. Ok. Pour la salle émission Adoyou, producteur a fait na mikili na mindele. Ba mindele ba banganga, ne bazo kande na olela et soyez. Tia benganga lobby. À travers Adoyou. Ok.
Vraiment, Adoyoué, Mbote Nayo. So, le long à la maison de production, c'est à travers Congo Mokili, na Adoyoué. Ok. Bah, bien fait, au Pomba, on a une gratitude des Amabé. C'est sûr. Merci de tout cœur à toi, Jancy Bavouidi. Moi, je suis maman Henriette depuis Cap Town. Balobi, classe est en bisoté, mais bisoté vraiment tout en classe. Merci, Jancy Bavouidi. Namoni Olivier Lukusa, na Montréal, Bambo Tenabino. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Vous qui avez disposé votre temps pour Kolanda Bisso, j'en suis vraiment reconnaissante. Et là, j'attends vos suggestions, vos remarques, vos commentaires. En fait, on est ensemble. En attendant la prochaine émission, portez-vous bien. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Adoyoué, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.